Ah, Église Bostra, Bostra, Bandeko. Les Kamambongo. Tembongo. Eza nango papier, mais a somme. Pasteur Bostra. Na madame na ye. Ah, Bandeko. To solo la Bandeko. To solo la. Nalandi yango partout. Nazo continue kolanda. Mais to solo la kaka. To solo la. Ata tokozwa solution. To tokozwa solution te. Mais habillé. To solo la. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barando net. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko pasteur ya Bostra. Bo publié partout ba commune des Parisiens. Makamboka bo publié. Il y a 3 comptes. Côté Mousso 2 millions. Côté Mousso plus de 700 000. Côté Mousso plus de 300 000. Et ça mbongo belé. Mais bandeko. Mbongo ezala bongo. Ezala bongo te. Biso penza. Tosambelaka na église na été. Mais tokosa leba émission. Tokoki na biso beko critiquer. Mais sokaza na fraude fiscale na France. Ya biso nini. Bandeko. Bosi bomona ba français bazo défiler. Pona batoyo ya fraude fiscale. Bosi bomona ba critique. Pona makambango te. Eloko ezalaka nde basengaka bakitela bango bempo. Eloko ezalaka nde badeklaraka makambo fiscale awa eleki makasi. Eloko toyebi nde bato mosusu bakenda kosala bacompte na bapays mosusu mpona kuna ezali paradis fiscal. Donc bakolandela bango te. Ebanda liboso na Suisse ya bafrançais ebele baya na compte na Suisse. Mais lokola kuna mpe koma kotimbela mwa ndambu to makambo ekoma mwa compliqué. Bakoma kokende kofungola bacompte na bapays mosusu ya mosika. Bamiso bakoma kokende kovanda na pays mosusu. Maître Gims avandaka na Maroc pamba. Bactère na ba chanteuse française. Miso bakende vana na Angleterre pamba. Po bafute mpo moke no. Bomba ndeko. Pasteur na biso. Tolobaka pasteur a Bostra. Aza ya biso congolais no. Aza ya biso mutamangala. Alors aza ya biso. Siko pasteur oya biso. Tosambelaka kuna te mena zoloba. Po aza ndeko na biso. Sikoyo ye azoteya. Bandimine baza d'accord. Bandimine bato basambelaka pa na ye. Bayebi pasteur na bango oyo asalaka pa na bango eza mabe te. Babengi biso pe teke toya kodefendre bango pasteur azoyiba bango mbongo. Babengi biso pe teke toya kolobela bango bazosofri.
bango bazo souffrir te. Bango baza na pasi te. Bango bayini pasteur na bango te. Bango basepelaka bisika basambela. Bandeko. Siko biso tokoloba na konte bandimi mpo nani. Tokoloba na konte la France, pourquoi? Surtout, soki écoute ezalaki ya pasteur à Congo. Na kati ya Congo, to pasteur Angola, to ya Zaïre, na Congo Brazzaville. Na kati ya mboka wana bazobuka mibeko moko ya leta ya monene tokokolobela. Po mbongo wana ekoservir na ekonomi ya mboka. Na France tokokosolola na ye moko soki oyebika salaka yango ye moko ke visite olobi pasteur faut impôt esili soki alobi impôt eza cher alingaki etia banki na ye na côté paradis fiscal côté bamboka wana elaka bien oencourage olobi kende kuna tia mbongo no kuna me bandeko pasteur oyo ya Bostra aye nde bolobaka soki nzela makolo soki nzela maboko akomi ti poto mpo baza bamapasa aza ye moko te me baza mibale soki baye poto bango mosala baprefere kosala koteya mpo koteya eza mosala eloko ya liboso. Sikoyo Bostra oyo bakreye eye monene bongo bakreye entreprise na bango ya monene soki bazwi makambo na makambo etali impôt na kati ya France pourquoi botraite moyibi aza moyibi te ape criminel te. Tant bakokanga ye batie na prison baconsidere criminel ça va. Mais sikoyo likambo ya bempo na kati ya France na bapatron na bino baza na problème wana na bahomme politique mosusu baza nango na bagrande entreprise baza nango bamiso bayebi kutu te baza na problème ya impôt bamiso bayebi atrishaki mwa ndambo akanisi kote mosusu bakoyeba te me bayebi bamiso mpo impôt eleki cher aboya kweya akwei na motambo bandeko ya makambo na France ya kodebatre entre bafrançais sikoyo ya ye bolobi mpena nakoma français te aza na mokanda bafrançais te bana bakoprotege ye na mbongo ne eza bino lelo oso aza na 2 millions lobi nango akoma na 300 millions kala te milliardaire nga papa robo nazoloba tout le temps toza na besoin ya bamilliardaire na mboka na biso akufi atiki mbongo na ye na mwana ne susu akontinue kozala milliardaire bapays oyo ezangi bamilliardaire eza bapays oyo ekufa sikoyo aza toujours congolais bandeko entreprise oyo asali eza église mais eza pa entreprise bandeko baeglise nyonso bareligion apart kozala église eza entreprise fo boyebaka yango eza na bato bageraka mbongo babomanaka mpe likama mbongo meme atokena oyo ya biso katolike bagera yango na papitaire likambo etali mbongo likambo etali ebele na basalere akofutaka bato
na basango eza na bato bagéraka yango mpe babomanaka nakoexplike bino kutu mingi te mpo naboyi naloba kaka me so boluki ata na YouTube bobeti kaka nkombo ya kuna bakolakisa bino bato bazokufa mpo na mbongo kuna baeglise tu eza entreprise mpe eza na makambo mbongo mpe kokumisa nkolo eza bongo sikoyo ye pasala entreprise azosambela nzambe selo ye bandimi na ye mpe bayebi ke azosambela bato mpe balandaka na distance bakonfirme ke te ateyaka kitoko antuka tosepelaka na ye tolandaka ye biso mpe tovandi na ndako ntango tozotala bost yango neti nga nayokela yango pa ya Freddy Vegas namona Freddy Vegas aza na comportement toujours à bien mpe abanda koloba bost natali batentation oyo tosali na ye na oyo ngamo nasali na ye malendi nalobi tika natala bost yango nini natali namona yango deja eleka na internet kaka nini nayebaki te moto yango bost naza kokanisi mpe étranger ntango namoni aza congolais nasepe lisusu nalobi aza ya biso atie nkombo na ye na kati Europe atie nkombo na ye na monde atie nkombo na ye na réseaux sociaux mpe bazondima ye alors bandeko tozotraite modele oyo totraite tokobénéficie na nini eloko tokobénéficie kaka tokozanga motei moko ya monene bongono ata za motei na biso te me ezotya poa na RDC na Afrique bato bateyaka bana baentreprise ya bongo baoyo ba bamillionnaire ebele na bango baya na Nigeria donc bamilliardaire ya baeglise non bamillionnaire oyo baza na baeglise baza bamillionnaire ebele baya na Nigeria simolandi bamboka mosusu na Congo bamillionnaire baya te sikoyo soki yako millionnaire mabe eza million wana mpe koservir no na kati ya Congo no mabe eza ayibi mpe te abomi motu te bandimi na ye bango mo bazotya bato bazolanda mateya bango mo bazotya basali mpe grève te basalaka jeune me basalaka grève de faim te me biso pourquoi tozotraite modèle ndenge moko na Isaac Kabakaba bandeko to différenciaka makambo nalobi te bokritike ye bokokritike ye nalobi te bofinga ye te bokoki kofinga ye te me botalaka moto yango mpe bénéfice nini azopesa mpo bénéfice oyo azopesa eza ebele mabe oyo asali eza te problème fiscal na la France alors bakogéra yango na l'état française mpo soki azwaki mbongo na ye atiaki yango na bapays oyo eza na ekoma paradis fiscal mbelelo oyo likambo eza te mbelelo oyo likambo eza te me aza motu moko azalaka na France alobi tika natya mbongo nanga na banke ya bafrance bandeko bato ya banki bazobénéficie ti bato ya banki bazobénéficie no babiso oyo totyaka mbongo na banki ndenge nalobaka na bino ke nga aza na niongo te loba nde
leta mutala nyongo nanga kasi banyongo yango yango wana te natia bambongo na babanki natusha yango te nasalaka eloko te do bango basalelaka yango mpe batilaka ngai intere mpo bango badefi nga mbongo nga aza na ndingo na bango te batia bakredi wana koko nadefaka te me nga nde nadefisi bango mpo so baopia nga intere baopia yango ofele te mpe soki nakie kuna balakisika baintere mati nasine te na sika nazosine mpo bango badefi yango bandeko nayebi ntina bokotake ndeko na biso bongo te me bon napekisi bino te nafere kaka lisolo nalobi tosolola mpo nga ti sikoyo namoni ntina kotake ete meme ata kosukola maboko lokola pilato namoni ntina kosukola te meme ntina kopona paster Bostra na barabas kote te paster Brosta na Isai kabakaba napona nani nakoya kopona meme pa mpo nayebi paster Bostra nakokosangisa ye na motu te na eloko te nayebi azosala mosala na ye azoteya nayebi bandimi na ye bali content nayebi aza na population ebele nayebi fo azala motu moko akozwa mbongo ebele nayebi soki asala entreprise wana eza mayele na ye mpe mapamboli na ye mpe ye mpe azosala mosala ezozwa basolution na bato bamoni bazozwa solution sikoyo ngai uta bongo eloko nini nakosala nakoankuraje kaka mpo na ngai nakoankuraje mpe nakoyebisa ye turo afungula bakonti na bapays oyo eza na baparadis fiscal ya mosika pays moko te ake na pays boye afongoli azongi avoyage akomi kuna mpe ateyi lisusu mpo eza mosala na ye ateyi na bakonzi ya banki ya kuna so mpe sengeli afungola eglise afungoli nga toli na kopesa ngo wana lelo oyo tozalaka na king bangwisi papa diangenda bafingai na mama mbongwa heureusement bandimi na ye baza okipe pe te bazotya bapapa kisombe bazomema tala bavalise ya mbongo baketya papa diangenda lelo atonga asali makambo ebele mpo na mbongo wana ye moko mpe aza kovivre bien na mbongo wana mpo soki azovivre mabe ndenge nini akozwa courage ya kotonga bien lelo o kimbangwiste na bamindele bakoma kobina kimbangwiste partout oke na Portugal okomona ye monene okomona na mindele ebele na kati ya moko te kimbangwiste na Afrique lelo oyo kokoma église ya baafricain mpo epanzani partout na uniforme wana yango nde kozala mode ya bato basambelaka na kati Afrique mpe na monde alors papa Bostra ayebi ke église ekozala moko te falanda mpo oyo elinga kolanda ya mibale église ya mamolai mpo babima esuka na nzela batikalaka moke banzambe malamu batikalaka moke église ya mama olangi ezwa etapa molai siko mama olangi aza te loba tozela bana na ye soki bazala balide toyebi ndenge okende te to karine mokonzi awa azokoma enseignante ye moto akomema ngo na niveau ya kimbangwisi soki karine mokonzi te akotikela mwana na ye Henrietta wana nde église ya mama olangi ekokozala na deuxième place me lokola Bostra lelo oyo akomopesa boye ntango mosusu ye mpe akocreye baeglise ebele apres kimbangwiste tokolanda Bostra frère Jeff Ifonge ye mpe
atikali nsima te ya créer église moko te mazala bandimi ebele na réseaux sociaux oyo ye moyen na détail eza te ye moko amonaka to ye moko ayebi to ye moko akokoloba oyo akoloba na frère Tanguy na mopanzi na ye nga papa robo nasukisi awa botikala malamu ciao frère Alima frère Diata wanana sere Diata Bau Timba Diata ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc on a quoi les katé sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.